Na mima sous-vêtement na nanda kwa nganga. Zambi. Mama, bakamjini wala bana. Lobano bien, okino bien, ti lobano no bien, no loba. Encore c'est loba. Pas Tito sangani buye, to vandi awa, to vandi ngo pambati. Pour l'intérêt na yo. Osa la sauver. Côté ma bébé si bien, elle est en cabo pour maman bahamako. Elle est en cabo pour maman bahamako. Est-ce que moi je on va si ça maman na bango après on va peine au sang après. Mayebi manga na la lokolo. Akozia. Papa ya moi moso na mama ya moi moso. Nga balimina papa na malali. Lokola biloko ezalaka epa na nga banyokola ngapi nga naka jouer na ndobe ta bali nga zo shop na terrain. Je savais que ça na shop kozonga na ndako mais biki bon masinga jino mais son longoli pantalon na nga na lakso lokolo nga eza mukio eza munene Na kine na ndako kwa nganga. Pona pesa o molimo ya ekuluna. Pona muna ndengo kende ki. Chef. Le concours Queen Clémence Talents, Make-up et coiffure professionnelle a tenu son deuxième casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces deuxièmes castings seront retenus pour la troisième étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Susi na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Susi na biso eza kolakisa mosala, opesa bango salon, opesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo pona kolongola bakosa mosusu ya mabe. Le candidat baza vraiment na talent makasi. Nous sommes vraiment contents de comprendre que baza na talent. Ce qui est acquis pour que nous avons nyonso, ça allait être mieux. Mais le cas que on a besoin, il y a un moment dans le fait que ça les ressources que tous mal. Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prêts destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats. Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Ba jeune mususu baza na ba talent bayebi ko exploiter yango te et puis baza pe na ba moyen te. À travers Maman Clémence, nde eko permettre na ba jeune ba exploiter ba talent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talents Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Bonne nouvelle na bana Europe mobimba ezali pona koyebisa bino ete tozali na veillée ya délivrance le 27 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela pona moto moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na ba démon bitumba titokoma na 6h et si tolongi bango bato bayaki na veillée passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazui mikanda bato ba maladie silaki bato ya blocage babikaki bino moko botanga ba témoignage. Alléluia bandeko na zane esengo mingi pona zaka muto esengo sute me kasi na komi na esengo pona nini nasali 20 ans na poto na kwa musala me na zwa musala te me na à partir ya veille to salaki le 23 tana zongi na Allemagne
na koluka mosala ya bazwinga mbala moko ondire mosala yango eza kozela nga na motu kutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na nga nakamwi nga moko nasa motema nazokamwa nga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza ezalaki donc natondisa minito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto belé tito koma na ngonga ya 3 heures to matisi degré ba prière to komi na ba bombe na 3 heures bombe na 4 heures bombe na 5 heures bombe tito koma na 6 heures boum ba tutu ba komi décharger pour na directive ya adresse contacter maman Thérèse Matondo boya ebele bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya ba blocage bakoma débloqué bato ya maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te tozozela bino na moto. Oh Yahweh sopanguya na yo na mabota sopanguya na yo na baeglize Yawe sopanguya na yo na banation nguya na yo papa nguya na yo Yawe sopanguya mokondi sopanguya bomana beka sopanguya mokondi sopanguya Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne, chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance et ceux qui ont la fidélité au groupe Sarabisso, la carte le meilleur de chaîne où ils ont la carte chez Bisso Télévision. Merci à notre sponsor numéro 1 chez Bisso Télévision et qui t'a raté, ils aura toujours le colo parce qu'il est confiant, ma vie n'a pas pas Jésus et Jésus Christ de Nazareth en retour. Après Sarabisso, nous sommes le col à devoir et ma bala, ma bota, fortune. Yango to lingai na motema na biso mobimba. Merci aussi à Papa Cheikh Mokadi pour nous repasser sa confiance et Rosan Lokola présentateur na émission Lelo où Ezali bravo Jésus. Merci à nos techniciens, merci aussi à nos caméramans, merci à Madame Jesper Kachama, merci à Papa Israël Monzo, merci à Papa Jacques, merci aussi à Papa Denis Monsolo. Merci na batu nyonso oyo bolingaka chez Bisso Télévision. Yobe moto lingaka biso te to pesi mbote mbote na yo bisiko zali et to ebi que un jour ezali o komano ko linga biso malgré lingaka no biso te mais ozalaka wana otala ka émission so pe mission koti o pusaka pouce j'homme na yo ainsi que ba commentaire na yo mais toza wana toujours pour na osala toujours musala oyo ya Nzambe pour que yo ozotala biso oyo ba ko bongwana parce que Nzamba sali biso tozala ba disciple toki ndikote ya bonne nouvelle. Bonne nouvelle autoté ya toto e biso ke soko sala ka mabe, tika mabe. Soko sala ka bolam, continue toujours ko sala bolam parce que na sima bolam na yo récompense ezali. Na sima pe ya mabe osalaka.
au balobi na mokanda bien Bible kosi biso te le salaire du péché c'est la mort. Ça veut dire que mabozo sala à fin du compte nango ezande liwa. Merci na batu nyonso oyo bazali na moment oyo pour Rolanda émission lelo bravo Jésus. Nazanga morote nazana Papa Thomas na pesi bino mboti. Bonjour Papa Thomas. Bonjour Papa Eli. To sepeli ko yambo isusu lelo na émission lelo na kati ya le meilleur de chez nous ezala chaîne na yo chez biso télévision. Merci Papa Eli. Ce qui na moni bino boye eza moko ya bilembo ya bolamu nzambe. OK. Parce que belé tolala na ba mkola lobi journal de loba misusu bazana ba soins intensifs misusu bazana ba morgue ba koti bango misusu peka ga ndenge nazobimisa maloba bo auto kutana na likama. Mais biso nzamba bateli biso jour pour jour de l'autre en décembre. En tout cas, likama moko te tokutani nango nzamba épargné en tout cas na tondi nzambe mingi. Merci beaucoup Papa Thomas. Toza en décembre le lot toza deuxième semaine il y a mois auto bandi en décembre. Tala ko bandaki na nzambe na janvier toki malé mingana le lot komi pe na décembre au toza le 9. Alors milingila. Sauf ça la mabende ko na bondelio sala bolamu parce que kolala bolamu kandi Papa Thomas lobi to ebité o nzamba obongisa. Misala bolamu na yo pour que vous allez préserver au moins après 2026 na biso elongo. Papa Thomas. Papa Eli. Pour la journée à jeudi, il a toujours maintenir que prière aux alato pour reporter moi. Non. Avec Nzambe ba report aux alato. OK. Nzambe azaka Nzambe ya fidélité. Lui-même il est fidèle. Fidélité ndeza kombo na ye. Journée à jeudi to maintenir ango eza pona nini. Parce que on a eu le temps ya koyamba bandeko neti ndeko ndenga ye na kaboye. C'est que le Saint-Esprit a tchebiso na motema et ils ont nécessité il faut que batu bazala bakati ya chaudière ya prière. Parce que sans la prière peut-être ba vie mususu ezo bungana sans que eye ba la destination. Parce que ba famille belé la plupart ya baka to lo ba sur 70 ou 80% tozo kuta na beaucoup plus na baka ya ba famille o eza vendu. Donc les ancêtres ils ont makambo basala oyo bana lelo bazo subir parce que ndenge bible les olo bake malheur et kendara même voir même ti ba 4e génération. Ce qui est comme ti na 4e génération bon 5e ce qui est muto a télémité pona kolongo la malheur wana te na kati ya famille yeba ke famille et quoi de vivre de plus en plus na kati ya malheur wana nzambe cette fois-ci à tchebiso na motema to sangana toujours pour la journée à jeudi to exhorter to tei le reste à temps to 8 ans ya koya epa ya nzambe pena amimonisa na baka oyo ezotungisa ndeko oyo azotalanga na baka oyo ezotungisa oyo depuis aux 8 ans ya kolela na yango cette fois-ci nzambe alobi ke ça suffit il faut que ça change ma situation nyonso ya vie na biso. Donc journée à jeudi toza awa na salle de cristal nde place tozo sangana na bana nzambe de 8h à 12h prière chaudière na ndeko oazoya yaka na kondima parce que Dieu est fidèle à récompenser beaucoup plus bat oyo bazana kondima na ye bat oyo bayebi ke il est le maître de toutes choses nde ba oyo toza na ombosenga. Merci beaucoup Papa Thomas et maman topesi bino mbote maman Mbote. na présenter bino Papa Thomas et puis ngai Papa Eli. D'accord? D'accord. Papa Thomas, sur votre permission, il y a un moto bande émission. Surtout pour rendre grâce à Panzambi pour que tu aies un problème au moment où on a ici. Avec plaisir, ce qui était to éviter. To sambeli Yahweh kolona bika Seigneur Jésus to tondio pona bolingo na yo. Merci pour na kosala biso encore une fois ngolu na kati ya vina biso. To vivre bolamu na yo, tozo mona yango, pe tozo continuer ko bika yango. Tikete lokumo ezonge pai na yo. Nzamba lula kolo Yesu Kristo to linko sala bobele mosala na yo. Yango to sengi guide ya moyo mo santo. Nyonso to kosala ezala pona ngolu na yo. En fait que mabota o bazana kati ya minyololo kolo babika na sali loba na yo na kombono Yesu Kristo to bondeli.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Thomas, pour la prière qui Papa Thomas a expliqué clair. Le programme les a toujours maintenu. Et première porte, il y a Fukin ou la station. Salle de fête, c'est la salle de fête cristal. So beaucoup miwana des places où to zoami pour la journée à jeudi. To kuta na biso nyonso, to matisa chaudeur, to sambi la nzambi. Et bon, papa il est pas aux alawana. On va prier nous tous pour que cette fois-ci, malheur aux alaki nango, au monde nango le société dans l'année 2026. Moi je crois et nazo invité yo yaka et aux ala vraiment nzamba aux ala rendez-vous parce que biso muto aux ala rendez-vous ti. Ndenga se manifester na kati o isika muto azora solution na problème ayi nango et arozala pe wana pour na pe sa solution na yo mutu o se présenter. Muto posa libanda et ils ont toujours live, tout ça, l'effort il y a communiquer, ils ont live pour permettre à yopi au landango par rapport même à ta distance où vous allez li, où vous allez communiquer. La grande, comment vous allez? Lisette. Maman Lisette. Tout ça, bino problème ni bino a. Problème est minga awa, ils ont problème à l'opam. Nga botami et papa pour la famille na biso na zanga moko. OK. Na koli na lopango ya famille. Koko na nga zaki na lopango moko ya munene na lemba o lelo ba luwangu na supermarché mo munene za wana. D'accord. Abotaki 3 bana. Donc papa na nga za ine na papa leki na tanti na nga o lelo bango nyonso baza invité. Lea nazalaka mwana mukie na kati ya lopango wana tokoli na Mathieu na ndeko na nga mwasi na ngai. Dès que ça là qui Nabi ki ça la passe. Nabi ki ça le passe. Mais na osenga yo au foxé. Ya maman, moni sur lobby vérité et vous permettre biso to e balolenga ko sunga yo. D'accord. OK. Papa na ngale azaki tozana zaki mwana mukie. Abanda ko mimanga vraiment na banzela moko o lelo nga mo pe na komi ko sela ngo azaka na esprit ya kokonza mingi na kata lopango mais papa koko na nga apesaka bozune mingi papa leki na nga parce que papa leki na nga abanda ko sala azala vraiment mo mutu na kata lopango wana papa koko na nga apesa papa leki na nga nde na kozala wana papa na nga sepelaka de salariés qui aluka papa leki na nga na banzela moko ya momili. Tango ye osala mabongo aye ko associer tonti na ngai. Wana ngai nazaleka na papa ponga akoli mingi na papa na koli na mama te. Mama na nga libale sila kana batana bangwana o papa betela mpinza bien te. Na nga pa uti libala ye na kata lopango wana. Papa yo pesa papa leki na nga malade. Donc papa leki na nga yo koma na malade. Azala na mwana moko ya Mathieu. Esali ke malade akoma na ngwani ezaki vraiment grave. Abanda hotel maté azala ka kolala. Papa bandaka toujours ko insister apesa yebuka lopango lelonga na Algérie. Aza ko insister ko kenda ko bulobaka ko lobaka tonnement mwana mbala zaka brutal aza pe makamba kasi mingi abanda ko sepela nde papa bisa banda ko réaction papa bisa banda ko sepela na ngote nde ko sala ki papa ipe ko zbotola buka lopango wana nde papa leki na biso aye ko kufa to papa leki akufi papa na tantine isimbaki soute et koma kike bateka tantine bateka tantine bateka te ba ko sala accident ba kufa ba ngombale kana makabulo pa nenga pe na ki ko hériter ba bien o papa tikele ngai na avant papa kufa ayibise ngai ke Lisette na botio yo moko. OK. Mwana nkoi azan koi. On a langage à papa. Oui. D'accord. Ayebisinga il faut bunda na lopango yo mutu moko te
ameka kozala likolo na ndenga papa na nazalaki en vie malobana na tikala nango mingi na mutu na ngai leo pe na ye okola na grand frère na biso Mathieu naki komona ke ye aza mwa mobali aza brutal pe ba faso abanda omemela ngai misusu ntango basalaka supermarché wana na makambo mbongo na makambo etali wana ebangise ngai nde bakamara na nga batalisaki ngai babi na nga soki natiki ya Mathieu bongo abundisa ngai na vie yango esali eke nakende epa papa mobi alobaki aza nde nganga te ya asalisaka bamakambo ya famille nde apesa ye molimo akoma neti kuluna abanda obeta bale topesaki ye liboso shop wana choc bopesaka Mathéus pour Mathieu abenga bo Mathéus ya Mathieu ndi bopesaka choc wana d'accord nde atopesi choc wana nga akanisaki esukaka bongo amonaka pasi mo brutal ndenge ezalaki bongo mais choc wana lelo ekomisa na bacondition ye aza nango wana petite sœur na ngai napesaki molimo ya kindumba loyenge mpo bakipa ngai te na sala penza eza posa motema na nga me na nyonso wana nasalaki naza nde na kimia te naza vraiment na kimia te naolala te papa naolala te pe mobala kolinga na ye ngai nde mobala azala na mwasi me na okomprendre te mibali baoboya nga mpe kaka boye omona mobala ayebisi nga soki tolali na ye na mbeto ayebisi nga ke aomona nga nakomaka de personne na mbeto mais soki naza nga mona aza na nga naza nga moko o namona ko na elongi ya papa leki na bino namona ko na elongi ya papa leki na bino nga mona bandoto na nga naolota papa naolota papa leki mosu naolota mama tanti na ngai papa naza na kimia te nakenda epa moto nakendaka ano abanda osalisa nga na abi eleki niveau eza esuka na ye te naluka basala nzambe basalisa ngai yango wana natalaki emission na bino nabaki na ya mosu na ozwa solution papa ajizo okende naka boye mbongo yango naosalelo te papa nanga abotinga nga moko nga mpe nakeka okufaka boye ya Lisette nga naozala ata na mode question autour na bino oyo etikali toza na papa Thomas akoyeba lolenga orienté biso s'il te plaît Lisette talanga bo papa langa jo ayebisaki yo ke mwana nkoyi aza nkoyi na moment wana okomia na age nini naki na ba 17 ans ok seki moto asalaki papa leki na yo akufa eza papa na yo siko ntango ayebisaki ke mwana nkoyi aza nkoyi pratique nini na bandaki kosala na yo pour ke akoti so esprit wana ya mabe na kati na yo le papa bandako akiozwa bakisi na ye wana abandako omema ngai se tokomi kuna ayebisingaka nga munako koloba na mutu te naosala nyonso mpona bien na oyo ya lobi yo tobanda osala le papa leki abanda obela ayebisa ngai asali yango kaka mpo aniokola ye azwa nde ka oyo ezalaki babien nde mpe yaki omemela liwa ayebisa ngai ye deja koli azobunda mpona baintere na ngai me lelo ekomeli nga mpasi papa nakoka te ya Lisette s'il te plaît pense à toi-même Miss. Papa Thomas papa Eli oh maman oyo alobaka ya de choses na se na moyo makambo eza minene peut-être mosu tomona bakolona mosu na nzela yo bulenge moto akomi ne kolona koza mboka mais yoka barévélation oyo ezobima nayebi te na part na bino l'homme de Dieu cause ya mboka naza pena sûr à 100% te
La plupart ya phénomène kulu na ndenge ndeko na biso otoloba misusu ezaka influence ya famille. D'accord. Parce que na kati ya Bible ndenge eza wana toza na libota moko babenga ba rekabiti. Eza libota oyo bateka bango. To na kati na bango eza bachela bango loi ya ke bakoki kosala eloko ya malamu te. Bakoki kotonga te, bakoki kobimisa eloko ya motu ya te na kati ya libota wana. Donc c'est une force imposée na kati ya bato. Ce qui na landi ndeko na biso nous devons faire très attention à maloba mususu ebimaka parce que na sima ya maloba il y a une force qui accompagne à maloba. Papa ne avant kufa ayebisi ye mwana ya nkoyi azankoyi. Or nkoyi soko tali nkoyi ye moko nakati na ye. C'est un animal oyo abattre la raté mais musala ne za détruire. C'est la force où est liée na sima ya nkoyi. C'est une force ya destruction. Nakati ya nkoyi. Il y a un esprit où est coupé sa destruction nakati na. Ce que ça na ilo au moins etikenga makasi tango azoloba alobi à chaque fois so bazana mbali na ye amona ke elongi ya papa leki na bango elongi ya siki tata mwasi na bango ndinga lobi ou bien elongi ya papa na bango ndinga lobi. Mais c'est normal. Loi spirituelle est claire. Il y a une claire loi spirituelle. Parce que oui histoire il y a Abel bien na Caïn. OK, Caïn Abel. Il y a des gens au namokilio yo Nzamba tchabango comme le peuple mis à part. Donc ndenge Nzamba épargna bango wana, c'est une façon kolobake bazaba intouchable en quelque sorte. Donc mutu oyo akozwa audace ya kosimba bango, c'est une façon de déclarer guerre contre Nzamba. OK. Donc il y a na force mobiba ya likolo na bango, même ceux qui y est à kozala te. Cette force là est continue ko bunda pona mutu wana. Batu ya zomona, ce n'est que clair loi spirituelle et ça l'esprit ya mutu akufi aza ko ganga vengeance d'une autre manière. Pourquoi? Lokola notre sœur azalaki témoin. Il y a ba complot ba salaki pona ôter vie. Donc asimbi déjà makila, donc indirectement asimbi makila. Parce que la Bible nous dit clairement que l'âme de la chair est batami na kati ya makila. Or makila oyo zo sopa to ba cérémonie oyo participer pona baboma muninga. Donc en d'autres termes, vous êtes lié na kati kuna, tu dois subir automatiquement les karma où ils sont liés na muto boté na kati ya vie. Peut-être dans ba plan merveilleux Nzambe, la personne azaki destinée ya kozala mobati limunene na kati ya vie oyo. Siko yo contribuer comme étant boza makila moko bofongoli porte pona ki ndeko azala oté na kati ya vie. Tu dois subir les conséquences, il y a acte opposé. C'est que j'ai loué Dieu par rapport à la sœur Nabiso, parce que Nzambe quand même a sungi, a payé dégoût. Il y a un acte opposé. Donc ça partit à wana naoki kimia pe naoki sengo, parce que ça moko il y a mission, il y a émission tozanango. Parce que la Bible dit quoi? Je crois qu'ils ont dans 1 Jean chapitre 1er, je crois à partir du 8e verset, le dit. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous faisons menteurs. Parce que Bélé a battu, ngai na sumkate, ngai mwana nzambe, mais ozo bossa na que tu as participé, bisika baninga bazo tonga baninga. OK. Bisika baninga bazo sala complot pona koboma moninga. Bisika batu bazo sala bakabali ya mabe pona kukwisa batu misusu. Donc tu as aussi participé na kati ya kabali wana. Mais ce qu'on a sepelé na 9e verset lobi bien lobi ngai nzambe naza juste fidèle
Avant, il y a juste fidèle, mais si tu confesses tes péchés, moi Dieu, je suis juste fidèle pour nakolimbisa yo. Asukika nakolimbisa te alobi pour kolongola na kati ya iniquité. Iniquité zani ni papa eli. Iniquité est en quelque sorte le quoi lisumu. Mais ils ont lisumu oyo zo la consciemment. OK. Par exemple, la Bible dit que kosimba makila ya mutu te kolongola être onzamba tchena mokilité. Mais tant que yo sala mais sachant que la parole de Dieu interdit ça. C'est ça ce qu'on appelle iniquité. OK. Donc ils ont là péché conscient. C'est ce que aux hommes dans la Bible ils ont expliqué bien iniquité. C'est là ils ont péché ou ils ont conscient. C'est que notre sœur a sali a bien consciemment que je m'excuse. Oui, papa Thomas. A bien consciemment que ce que j'ai fait nzamba lingi ya moté. Mais il faut que nous voyons quel est cet esprit là. Et bandai kotinda yé a accompagné toujours papa nabango. Est-ce que c'est par obéissance de papa même qui est? Est-ce que c'est par envie? Il y a qu'est-ce à la héritière? Non. Donc dans des familles, il y a des choses où ils ont kati. Une façon qui kaka au cédé na ngo fongo les portes, au ko sibil ou to benga karma et puis malheur au nzambe. Ache malheur au mokili ils ont exposé parce que le monde est sous pouvoir, il y a des principes. C'est ça, ces principes-là, en d'autres termes, ils ont liés à l'Ilobayanzambe. Les interdictions, les permissions, tout ça, ce sont des principes oyo et belé à Batubazolo Bakebuzabana Yanzambe. Mais ceux qui ont tambola hors ces principes-là, l'ongole na liste à Bananzambe. Ce que je peux dire à notre sœur, premièrement, Nzamba pambola ye. Amen. Deuxièmement, Nzambe alimbisa ye. Parce que le fait déjà n'engue à participer na souffrance ya bandeko na ye. Moko abakotie mulimo aloyenge indumba ekeye zongi. Ya mubali bakotie mulimo ya kuluna. Mais moi je crois à ces dieux-là ou à Koufele biso na ekulusu qu'il est capable ya ôter quelle que soit force, quelle que soit domination. Parce que dans ce pays-là, dans Mukanda Isaïe, Bible les olobake, Nzambe appelle ça domination d'ikolo ya Yesu. Tango ya ki pour faire la biso. Or, cette domination-là, c'est pour ôter ba principe. Parce que les pouvoirs, ils vont dire qu'on a péka. Tout le monde a même na remettre. Pour y que moutoise a des plis gradés, il faut ta là-bas. Ma péka. Or, les épaules, ils ont charge. Et ils ont pouvoir. Donc, notre sœur, Nzamba Limbisaye, pourvu qu'elle va déconnecter, va yokaye, va permettre que Nzamba peut vendre la carte à vie na bango pour na bola moizala. Parce que ceux qui montent déjà à jouer facilité, à cause de habiter na forcément maléfique, c'est que même yé moko vina ye, et ça bien géré. C'est ce que je peux dire, papa. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Il y a Lisette. Aucune des papa Thomas Lopi. Alors, tu as l'effort pour nous rejoindre. Bandeko na yo, bazala biso oisika. Olobaki, il y a mobile comme Ozalaki. Mathieu. Il y a Moisi. Rachel. Quoi capacité n'a bien ça le passer monsieur comme ça comme on a bangoté parce que yo mutoza malheur à cause de kono Rachel pour na koma ou ya komi lelo oui yanga mususu oza na ba hésitation monsieur Robinga comme on a oui et ça la rabongo na muto conscience ezongi elio et ça la moi passe pour benga comme ya muto yo salima bi alors maman Lisette omoni ndenge yo moni mabuzo komelo na vie parce que muta pesi biso nouvelle wana qui ato lingi mobali omoni longia papa leki elongi tata mwasi eza cause ya makila osimi na maboko yango l'homme de Dieu expliquer biso ngelo na kosenga yo olo bapeka la vérité et pas ndeko Rachel et c'est que ndeko Mati la vérité libère. C'est le mieux à faire. Est-ce que bon dit mon lim sangai? Est-ce que on est dans ma Nzambe? Maman Lisette, avec Dieu nous ferons les espoirs. Alors toti ka charge pas Nzambi
nzambe ye moko aza na capacité oyo kosimba mitema bandeko na yo yo na part na yo zalaka ka sûr que oyebisi ndeko Mathieu vérité oyebisi ndeko Rachel vérité. D'accord? Oui, d'accord. Merci beaucoup na bandeko nyonso botali biso tout ça l'effort tout mona sports ya orphelinat Pavo Jésus pour na toyeba kosunga bana na kati orphelinat Pavo Jésus. Après na sima nango to luka moyen ko luka ko bandeko o bazali bandeko na biso Lisette pour na ko expliquer pour na ko yebisa bango problème o ndeko Lisette à commettre na ba vie na bango. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. Ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Soyez bénis et bonne fête na 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup na bandeko nyonso basungaka bana na kati orphelinat Pavo Jésus. Nga misala toujours koloba mosapi moko esokola kilongi te. Mais so sangani 5 de sala ke sokoli longi. Alors papa chiki yeyo. Biso to tikali toza 4 misapo. Yo za na Asie, Amérique, Europe, Afrique pe awa, ça le fort. Obimisa ta mwandambo ya quelque chose na part na yo pour que sunga bana na kati orphelinat Pavo Jésus et osala vraiment une bonne idée et osala qui bana wana balia bien balata bien na moment ba fête. Alors papa Chiki a lancé opération ou eza opération simple to sunga ba veillard et si kena orphelin car juste na $20 na biso. Alors mutozo espérer que au bota au bala ngana ko encourager yo simi na kati orphelinat Pavo Jésus et osala une bonne idée. Benga papa Chiki na numéro za na ba poste de télévision na biso. So aussi papa Chiki te obenga ta papa Thomas, papa Eli, obengi maman Lidi Mukadi, yana za mieux placé pour na kosimba mbongo nyonso oyo e kosunga orphelin ici que on a ba veillard ba ko fêter bonne année to année ya sika na kimia nyonso. Ndeko na ngai Lisette. To ça l'effort, to bengi petit sœur na yo. OK. To zana ina oisika. A la surprise, a la surprise pour na yote. Parce que oyebi déjà et c'est à vous ya oyebi ça y pour Zamba Salingolo à travers l'homme de Dieu, à travers cette sika akangoma na makambo azala kinamo. To bengi Rachel et ngelo na osenga yo zala toujours na motema wana oyebi biso vérité ya ko adresser penai. Papa Jacques, soki ndeko Rachel a commis beaucoup font les portes à côté. Est-ce qu'il a commis? Ah, d'accord. Olandinga suti ala makamna no sala. O combattre supi na ngai. Obomena nga mama kokate. Kon lo ba nga kudu. Kon lo ba. Bana wakate. Lelo ne lo to po wana. To po. Na wakate. Lelo ne lelo. Nga esa makamna ngo landinga pe suti a. Ndeko Rachel. Na wakote papa. Kasi tu benga tu. Ofema na mama kutanisa nga ndoto. Swati ngato ye. Ponga na esta makamna ngai na ye yapima. Apima sote to ko mana a. Kasi to benga. Ko mama na ngai ko kate. Nana bo mama. Nana yebiso yimta bo mama na. Apima nde. Apima na kuna ta ona te apima sote to ko mana a. To ko mana a papa. Ndeko Rachel. To ko mana. Ndeko Rachel. Vanga. Lelo ngana yo. Ngana o lelo za lelo awa. Lelo za lelo. Ah, papa Thomas, tout le monde a makambo. Otambola molimo akufa. Toko bomana. Encore là to beta na gazon ngana to sila na ka awa. Daba bomela nga mama. Il faut to sila un peu biso bana to tikalia.
Nga sa makambo na nga olandi nga pe suti a côté na sa makambo na ngai. Po boma nga pe lisusu. Lelo nga na okaka. Ya Rachel. Biso mto benga kiyo et to benga pour na mambo make-up. Eza mambo formation, eza mambo ndeko na yo Lisette ou azape. Ko ya ko sa ni na kati makambo. Oh. Aesa na kati makambo. À travers ye nde sali ke to zwa bino. Parce que ye mtaye bisingai. Ye mtaye formé biso eza na ndeko na ngai ya sala musala soki bien. So boko aider na encadrement. Bo encadrer peut permettre ye asala musala ndenge singi. So yo kutu mtapesi ka musala ko simba te. E o simba te na. Bo kana problème na ye. Ndoki munene abomela nga mama. Ndoki. Abomela nga mama. Mais il y a ici biso monter expliquer biso eza na ndenge poko mandoki. Babomela nga mama. Yena papa bango basala compli babomela nga mama liko alupango. Lupango si do la ndenga su apeso sa musala nga suki. Ola ko benga nga kutu te. Ko meka kuto benga nga te. Ko benga nga te. Lisette, s'il te plaît, Tika. Ya Rachel. Papa. Oya ki ozaki na kanda, nazuko to même te représenter oti. Nga kombo za papa Eli, papa Fabien, Thomas. Asante. Awa toza, ezi une mission. Biso muto benga kiyo et mission eza bravo Jésus. Na olinga yo ozona no kimia na kati na yo. So ibozana ba compte à rendre na ndeko no Lisette. Peut-être mosu na libande sika o sala mais tant toza awa na sika, pesa biso quand même respect, pesa biso quand même valeur. D'accord? OK. Na éviter son encore bani. On est dans la présence ne bon ka dia kana na zo raisonner liwa mama na ngande na la présence ne. Ça photo style ka atoboma na ka awa. On a la présence na ko ngode kanda. Tana tika ba cicatrice njoto. Kali kwa makamba lupangwana. Ça photo style ka atoboma na ndeto kutani. Yo kansani. Ngome kutana te bato bakutana kana bato kokutana. Na yebisa ki to kutana. Parce que le pango ezaki ya yo. Le pango na ngate le pango ko na biso. Boyo zolingo bunda liko le pango koko. Kasi likola papa na ende mama na nkoti mabeleti. Likola papa na ye. Kasi expliquer biso na. Ezaki ndenge nini pour que maman na kota mabele. Papa na miso na ko expliquer te pour na ta de mon na ko raté. Mais ndela moi la présence na zo kaka mabe. Présence na sanga mabe. Natika ba cicatrice minene na nzoto. Likola ye. Likolo na ye. Letika ba cicatrice minene na nzoto. Alors ngalo songo zo kimia. D'accord? Papa Thomas. Papa Eli. Na ebité na part na bino beaucoup baksa nini pour que ndeko Rachel à se maîtriser d'abord. Merci. Ndeko Rachel. Papa. To yebi ki ozana kanda. Ozoka na to bomana. Yebi sana. Ce qui makile itangi sous pour la deuxième fois. Yo ganini. Mais il faut que vous m'en pour ba boss biso be da ba kufa likolo ka makambo. Ça biso be ba na photo sila na pona makambo. Yango na tuni. Soki makila etangi su pour la deuxième fois. Yo o ganini. Ça ne sert à rien. Oye leki dans le passé même sur les chocs et pota. Il faut que luka ko se référer na yango ko bongisa pour na futur mabe ya lolingo na ekomate. Est-ce que yebite que ndenge yo zolinga bobomana? Nzambe ka mutayebi. Qu'est-ce qui prouve que yende mutawakufa yo kotikala? Boso liwango yo zo babobomana eza cible yo nde mutawakufa. Okoyeba. Moko vandati, ovandi omituni nan pourquoi natambola kaboyi? Pourquoi nasala kaboyi? Pourquoi likambo boye komela anga? Parce que zala mamususu ekomela biso na kati ya vie oyo biso moto ndimi yango te. Mais mokili imposera biso yango. Ça que toyeba. Mokili imposera biso ba choix moko boye oyo toza contraire ya kosala ngo kaka. Mais or yango eza peut-être réalité ou vie epesi biso. Mais eza vérité te o esengeli totambola na yango. Hein? Yeba yango. Kanda eza mopaya. Mokano nyonso tozwaka na sa ya kanda suka nango peut-être belé ba regreta pona yango. Mona mutu sa na ebaki te eloko etinda nga na sala makambo. Mais so olandi be mona ke azaki likolo kanda etindi asala makambo même yemo kwa komi ko regretter likolo avina.
tika bao bakufi bapema na kimia. Biso bato totika na bomoi toluka tobongisa. Peut-être nzamba sunga biso to bakisa peut-être ba mvula kolekana oyo bango bazaki nango na samoki. Mais ezosenga il faut koyeba lolenge nini ya ko vivre. Même mutu asali yo pasi, même mutu azano bolamu. Luka yo moko oyeba lolenge nini ya ko vivre na bango. Parce qu'à chaque fois tango olinga ozongisa mabe na mabe. Eza loko ozolinga oyebisa nzambe kaza incapable. Siko faut le mituna. Pourquoi nzamba tiki bato basali mabe na mokili ba vivre? C'est que d'une part nzamba zana posa ya bato wana basali mabe. Bazonga na nzela malamu. Po bango nyonso za bikelamu na ye. Siko boni loko elekelamu a désobéir na o ezali mibeko ya nzambe. Yo siko lingo sunga nzambe, basunga nzambe te mama. Na condamné yo te mena zana bosenga vanda kimia. Yoka makamu ndeko aye koloba. Peut-être eko sunga peut-être na makamu susu o defa omitu na ba question oluka oyeba vérité ezani na kati ya likabonga na vivaka. Dieu seul le sait. Pourquoi ndeko na bino ayawa? Pourquoi yeko luka yo oya na kati esika o? Sike ezani likamu su peut-être ya motuya oyo eko sunga na vie. Dete kamu yo bango pa ba ya lukilanga. Obazaki nango de posa de basali bakwesi ya mtu mama nanga na siko akoluka ngapona nini tosolanga na nini ekozala malamu ovanda kimia oyoka yena no loba soki eza ya mabe peut-être okosilika eza nango normal mais so eza ya malamu emusu ekosunga par rapport ya ba makamususu oyo ozomona Rachel soko na yeba bobenga ngapona makambo le ngana ya nanga iti ngana ya te na fude wa transport na pena ya ba Rachel bazaka mitema ya kokita bazaka kimia yo Rachel ya ndenge nini oyo ngana ya te so na yeba na kuta na ndokyo na kuta na elisusu ngana ya te ozaka prophétesse te papa ebo yebi ndeni gazandoki même ngana zo kamwa moi na spirituel o ga moni ngende kono lisesa zandoki azandoki tikele kasi aloba na kindoki na ye msusu tokosunga nzamba kosunga tobiko le na kindoki wana me yoka ye nano peut-être msusu azandoki pona bizaleli mabea ya Rachel ce que yo vanda nga minti na komi na kate na tela boy côté on se ponye ekutanga na lala ata na hotel na zoki na zoki kolala basa ovanda ezate ya zwa de héritage nyonso tika na siko na ovanda wapi na ovanda wapi ata umo na koma pesi ponye ekutela nga na lali nanga omoni yo pesi biso réponse malamu tasko no mutambo rombe pakaina place opongi ekutani na yo olali ni muzulu siko mutala la rabongo te okola la place musu eza liemo eza sacré te po yolala okoko mapembe kati na kombo na Yesu siko ngala lingi ovanda kimia ozana maîtrise oyeba eloko nini salaka yo okoma olala bilala la wana ebandaki quand eloko nini esaliki okoma ntela bongo na osenga yo olimbisa kanda d'accord oui allo bamba mbanga na chili pona na tangu to avec beleti d'accord ça dérange pas ya Lisette on a préféré na part na bino donc on soit qui volontaire roya ça n'a pas la volonté sous son expliquer malgré nous sommes au bana yo nous sommes au qualifié supporter d'accord yaya ça la bref limbisanga na maswe na nyonso elekaki na limbisanga na nzambe ngana nzambe pona limbisa o ozaka leki nanga oza ndeko na ngai nako changer lamba mais non changer yo te olimbisanga nga aboma tantine te natikala oboma ye te mpe nayebaka te ke un jour tokóma na basituation toza nango lelo olimbisanga poso makaniso eyelinga lelo eyaka bien avant ndenge natika papa asala nyonso asali te o asala te moni ntango na obenga bino bandoki boza baya bandoki na papa na ye boza bandoki ya Rachel yoka nanu nabenga ndoki pamba te kasi yoka te ndeko nanga mwasi yaya nde na omwe onaka kutu kanda Rachel
Obenga ku kombo na ngate. Lobaka kuna na yoka obenga kombo na ngate. Nyaso sala boy. Eza ngo yote. Eze loko po bomela mutala ki cher po na ngai. Alobi eza na ngo yote. Eza na ngo yote. Eza faute na ngai. Pona nzima. Na mima sous-vêtement na nda kwa nganga. Zambi. Mama, makamni no bana. Lobano bien, no bien, ti lobano no bien no yoka no. Lobano yoka, loba. Achel bisangai. Yo bandana loko lobi wana na yoka mon bien. Loba. Obemaki nini? Na mima sous-vêtement na nda kwa. Oko siko loba. Potika. Oh. Potika. Akati. Oko siko loba nini? Potika. Ola bani. Ta lelo ngana. Potika ngai. Ola bani. Rachel limbi. Nana tana te. Skanga. Papa ngai lelo sila nae. Obemana. Na mima kana nda kwa nganga Rachel. Sila kana kasi ko. So basi ko sani obete. To bunda to boma so to boma to. So boma ina ndo kizo sous-vêtement na nda kwa nganga. Etali ngati. Oh, ya Rachel. Quand même ça la maîtrise. Non, ça maîtrise. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas ça, s'il te plaît. Biso to benga ki Rachel. So malembi. So ga biso te to zala catégoriquement sincère avec vous to iso ke manda ki letika biso. So ça na posa ki un jour nous on za boy ou espérer peu ki obala obota. Ça la sensible ga biso to yebisa. So on continue toujours dans la menace oyo ngana hotel mona ba biso libanda. Akome masubetsima ngana kanga kwali. Kasi foyo ya mabenyi na sala ngasa lokola ya tozala na to panda naye nalobi ata bino mo pinza. Rachel Papa moi na vie mwana wa yokaka mingi aliaka nyama ikila te waza ilisese oyo mokilo etambola na mongo elingi koloba nini bisika ozokuta bato zwa temps ya koyoka mingi koloba muke bongo e protéger na vie. Il faut luka oyeba pourquoi memaki sous-vêtement na et pas bisika zoloba. Yo kaka peti. Ozala makasi ebele obunda. Bona kana ka déjà, na kana kana bisa so partout to kuta neza nenga na moko en prison, moko en cimetière kuna. To kana na bongo déjà. Kana na bongo. Bokana na de bongo na ye, moko na cimetière, moko na wapi? To kana na bongo. Ozana. Elisette. Oui. Tika. Ndeko Rachel. Tala ngai s'il te plaît. Nengo zabu. O pensera pe un jour ba benga yo maman et pas ya bana oyo boti. Oui. Alors so pensera ba benga maman. Ndi maman abota ki yo po bota. Na pensa bon. Yebasko koyoka. Zwakanda cha mopanzi. Malgré ma munyo sosali ya mabe, malgré place okoma ovanda, comportement ndenge koma yo kanal. Si to sangani boye, to vandi awa, to vandi ngo pambati. Pour intérêt na yo. Oza la sauver. Soki pe ndeko no ayaki awa te, mais to ngeto mona yo pété. Opozo yo ka lelo olinge po yo kamote. So na senga yo vanda kimia. Omoni ti ozo subir peine ozo sa. Ti okomi oyo komi lelo na vie ki ndumba olali lelo awa lobo olali awa. Eza cause lopango afami. Muta sala ke mama na bina kufa. Eza ndeko no mona te. Eza o azali grand frère ya mama na bino. Par rapport ya babie na bango famille. Ndeko no o aza innocente. Eza toujours conseil ya papa na bango. Na mimi na banzela o mimi po koma place akomi. Ça me maki sous-vêtement na yo. Objectif ezali ke ozale sous focus te na mamote lo pangwana. O commencer toujours lo yenge vie beba yo. Mais na ngolo nzambe lelo vie zo bonga yo. Kokene on a menace te. Soki na menace toyeba ndenge opesa o conseil te toyeba pe ndenge ko sunga yo te
na un moment prière pour que soit délivrance. Ce que tu as vu ici, elo nyeza nkaba bo mangamba mako. Elo nyeza ngapo bo mangamba mako. Fo bo mangai na mama na nganda kufana landa bo manga te kwani. Poza muta nzambi. Asa na pouvoir te yo bo mo so nzamba pesi accident. Malgré nous so go sala so nzamba pesi pouvoir te a ko éliminer. D'accord? Papa, non préféré Tobenga de comme soit un mobile et de comme Mathieu. C'est mieux. Pour que a expliquer et tout procéder dans la prière. C'est mieux. Papa Chaki. Papa Mathieu déjà comme qui. Azana biso na oisika. Beaucoup de ça. Ça dérange beaucoup de ça. Papa ça va jouer beaucoup de ça. Yamati, bonjour. Bonjour, chef. Là, c'est Papa Eli. Je te présente Papa Thomas. Bonjour, papa. Bonjour. Est-ce que moi, je suis un peu si ça m'a après, on va payer un sang après. On a préféré vendre. C'est qu'on vend des problèmes qui sont pour me vendre, mais bango mi balé et ça ne va pas. Et marché qui m'a vendu na bango ensemble. Bah si ça m'a mobile na basa. Hein? Tout c'est pour et si la nat. Vous avez un problème na bango? Bango. Oh. Bon, nga za kandi na bango te. Bango baza question na ngaiza boy. Vous avez un problème na bango? Na commande na problème na bango. O comment na problème na bango? Na tika bango basa makamu na bango ngape na osa makamu na ngai. Tokutani ande esa ko kozwana ndi yango tozana bosenga na. Place au bolamu no eza oyo sala o bango basala o pasi ndi yango tobengeli wa. Yamati. Chef. Est-ce que vous vendez? Fais ce qui tu me suis à qui m'a fait un attaque panji na ko vanda mais. Ngainde koza ndina kas o vanda mpanji. Ya vanda. Ya vanda. Peut-être ndé ko vanda ne kuna na suka. Ya vanda. Matayo. Chef, omoni esika déjà so zoka et comme on passe pour les kasuwana. Bon, je te comprends. Donc on a lingana ngai susu te donc tout monde na to solola neti na bango. To linga to solola ni. Esika déjà so zoka. O linga su to zoka. O linga su te na zo mana pour no zoka. Pour no zoka. Est-ce que o zoka na nini entre bango mibali? Bon, oyo aza mwana tante na nga. Yaza mwana papa leki na ngai et ya papa kulutu na ngai. OK. Na vie nga leki na étape mo boy. Eza pas ko zana bandi ko lokwa bango. Ko banana ba papa na biso na mama bango. Etika lo sala bien te. Esimba te. A cause yelo ko ezaka même pas ya bango même biso. Eza même pas ya biso. Comment fait-il que makambu ya bato mususu nga na oyo kote yango ipina souffrir ndé non souffrir bo. A cause eza ya papa na ye na mama na ye. Bango baza fruit ya banzeta ba papa na bango na ya mama na ye. Bakotikala jamais kozanga ta ndambu ya trace ya mabe o ba papa na bango bazaka na mitema te. On comprend? Oui. Balobaka maître ya lakisaka élève nyonso o élève ayebi mais sauf au maître ayebi. Balakisa bango oyo bango ba papa na bango balakisa bango ba o bango bayebi o basala. Ngana leki komona papa na ngana pasi. Ngam no sungai pour tozaki ka biso mibale. Et puis kolonga na papa eyebi pa na ngai. Nga no souffrir na maladi na pasi na lokolo na nga. Mayebi manga, mayebi manga na la lokolo. A cause ya papa ya moi mosu na mama ya moi mosu. Et à cause na bango. Et naza sipinga na ya de miso pona makambo susu o yebise nga na téléphone, je sais pas si on solo lagi na bino to na yo. Pona makambo susu na ya komona siko bato oyo basala nga mabe. Papa na nga kufa po papa abanga zaki na besoin
ya mikanda ya lopango o koko na biso atika ko diriger papa na diriger yango puis papa na ndo diriger bien tout eza na kati ya lopango wana c'est mon père papa na muta tonga yango tout mais likoluka ya ko luka ko zela mokonzi oyo moto gérer ya place wana moto abimisaka mbongo na sombaka ataka yo tataka moto mususu nga balimina papa na nga na maladi lokola biloko ezalaka epa na nga banyokola ngapi nga naka jouer na ndobeta bali nga za shop na terrain je savais que ça na shop kozonga na ndako mais biki bon masinga genou mais son longoli pantalon na nga la kiso lokolo na nga komona o eza mokio eza monene OK son la kiso lokolo na nga o mona nga nyonso abapota na kima liso mbango te na tambola liso bien te pona bango siko na ya nakuta na bango tolinga tosani pardon s'il te plaît bo elinga soit bango bakei nga silisi makambo obengelanga après nga na roya soit ba oso nga na kei bango ba basi na bango c'est tout c'est simple. D'accord Yamati. Place au bino aux informations qui est ils à cause à papa na bango ndesali yelelo lokolo komondé comme. Merci. Na cause la maladie nanga papa biso kufi. Papa bisa ngelo moko tono osunga enano. Alobaka ozamu wa mobali. Ba oyo bazali oyo azali boso na nga zali papa kulutu nao. Tanti nao pazali. Linga bango lokola baboti na yo. Mais ko kanisa pona mabete pona bango. Na zoka ngo bongo. Tango nakomi maladi na mbaso na lokolo. Na souffre papa leka yaka ayebisanga papa kulutu. Aya lobi yonga nazo senga yo pesanga nyonso oyo papa na binu papa na yo atikeli yo osimba. Wana papa za na maladi. OK. Mais yo zolinga kopesanga te. So, wana papa kulutu. Papa kulutu. So continue. Non l'action qui na mokolo penga na bota yo. Na mona ngo drôle papa loba na nga bongo na ke uluka papa to solula normal zonga ndako après terrain mais na pesa raté na lukaka na soigner na papa kulutu mais na pesa raté kozonga na nga ndako na mandi po sa ba activité na nga mais na zonga papa na ozo choc wana choc ko melinga malade grave nga na tambola raté papa na nga tambola raté na na ko sunga na nya biso mibali mutazate papa kulutu ayeli susu asengi biloko wana alobaka très bien eza pona toluka solution ya papa na yo kozwa yango papa ye kokufa ngai naki koluka vi na ngai na vi koluka nakendaka basoigne nga lokolo pona nga na besoin azongela mosala na nga tellement ki nazalaka na banda kozwa soin nango bien te ekomela nga grave lokolo epola nga lokolo na nga mutu atritaka nga nakobenge nganga o guérisseur mukolo lisusu nga na okuta nao na vi na nge eza mabe tosuka nango lelo na oyebisa oza ndeko nao keba na nga makasi na oyebisa Yamati. Keba na nga vraiment ofofu Yamati. chef Yamati. nga bayebisa nga boye o souffrir pour ka kokanga ye loboko okaya kofungola te natuni papa wana koma nakanga ye loboko na okaya kofungola te ayebisi nga bi oyo ezalaki epano ezalaki ya yo te ezalaki ya bato ntango bapesaki yo simba ntango omonaki ekomaki bato moto azobela ifalo tika vi ya papa na eza lopango oyo koko na bino atika nde papa kulutu na yo na tanti na yo
abwakela papa na maladie bamoni ke lokola papa na bango koko na biso grand-père ayebisaka papa apesaka papa na biso charge ndepi papa na biso aza na loba wana na mutu na ye pa kopesa nga charge ya lupango wana nde ye nde bango bapesi nga pe maladi mpo nga pe nazala na force te ya kolandela lupango wana ayebisanga nazonga lisusu te na lupango wana nakipe yango te natika na ngai ndeko natika na ngai nalandelaka te bino bokolandelanga kuma yoka bosala ngo bongo pwani yoka s'il te plaît yoka ngana yoka papa to maloba moni tito vandisio awa eza te po ozonga na kati ya lupango wana eza na impossible na vina po lokolo lisusu ekoma osenganga oyokanga bien abiki eza pasi na motema par rapport à makambo kutani nango na papa na bino na nyonso ya pasi koyokanga tobengi so awa po ozonga na kati ya lupango tobengi mpona kokata hémorragie parce que soki tokati yango lelo te peut-être lelo ozolela lokolo lobi kuna ekochange pe forme mbeba tolobi nzete soki déjà bandi kopola étape moko na kati ya nzete bawelisaka bayaka na lichette bakataka étape wana ezopola mpona koéviter affecter la partie mosusu eza na bien. C'est de la même manière eloko bokutani nango ndenge olobi tout ce que vous vivre eza lié na lupango ndenge eza lié na lupango c'est-à-dire main noire pe ekoti wana ndenge main noire wana ekoti au fur et à mesure mikolo ekoavance ekobanda kovimba ekobanda kolia parsi yanga nini mapango na bango yoka ndeko mati ndenge papa azwaki charge ya mambo lupango automatiquement ezaki prévu que yo pe il faut ohériter alors badevansaki bino papa na bino akufi liwa eza normal te c'est à cause ya biloko babandaki kowelela biloko ya koko ndeko ozomona ndeko oyo ozomona normalement vie na esengeli eza na boye te vie na ye esengeli eza na boye te akomi ndeni baza na lupango bahereta ye kutaka na kati ya lupango te ye aza na lupango te ndenge aza bo aza ye aza na kati ya lupango te mutaka na lupango eza ndeko Lisette donc Lisette yo okoma kogere nyonso na ndeko na yo ya mwasi c'est bien no miboza makila moko te o papa na bino asangisaka ye akenda koluka mama na bino po kaka bosala te ko eliminer papa ozwa lupango ndeko Mathieu okotikela ngana sisa ndeko ozomona par rapport à marabout ekomela papa na bino yango moni nalobaki ke nzete soki déjà bandi kopola partie moko bayaka mbango na machette pona kokata nda za boye babwakele molimo antela akovandaka esika moko te instabilité totale eza kati na ye c'est une façon ya kokimisa ye koegare na makambo etali héritage tout ça mpona nini kati na bino fo batiela bino molimo ya koswana boyokana te ntango bozoyokana te ekozala na descendance moko te oyo akoreflecte bavaleur ya malamu avant jour ya mambo ya lupango ekota te azala kati na bino te ndenge boza famille bokosamaki la meilleure des façons po obika na likambo ozokuta nango na lokolo longola makambo te longola kanda longola kokangela bango parce que nzambe ndongo moni ye wana agisaka jamais bisika bato baza dispersé
oyo ana côté na ye, oyo à côté na ye, oyo à côté na ye. Pourquoi bongo? Parce que Mibengi, il est l'amour. Nil akoki ko yina bato Mibenga ke nazam na linga nzambe. Bolembisi pa pasteur. Na ebandeli ya likambo wana nyonso nzamba zaka na ete. Nzamba zaki te. De combattre. Bat bono sala likambo na volonté yoka. Na suka te yoka na répondre. Donc na baba tikala na ba. Yoka na répondre. De combattre. Yoka na répondre. Yoka na répondre. Tu dis que ça la passe. Mais yoka biso d'abord. Yoka na répondre yo. Olobi na ebandela likambo nzamba zalaki te. Nzamba zalaki. Détrompe-toi. Nzamba zalaki. Siko tunanga eza nini? Omoni famille na bino ndenge za wana. Botikala kopesa nzambe espace kati na bino. Yango moni tangu yo kutani na likambo lokolo. Oke ko luka sekuru wapi? Nakendaki pa moto fabikisa parce que natambulaki simbaki. C'est parce que yo moko yebi teke nzambe mutaza maître na makambo. On peut si confiance dans muto azali maître spirituel. Spiritualité vous avez négatif. Makambo nzamba tiki yango ekomela bino po bozonga. Na sama po apocalypse azolobake tozongela bolingo ya liboso. Tango nzamba akeli yo na bolingo na ye apesi yo bandingisa oyo o refléter bonzambe na ye. Siko tango olongwe kati nango obayino kopesa confiance na bato ya mokili ba guérisseur abiki si yo ndenge lobi. Mais pourquoi otikani apasi? C'est parce que liloba suke zepa nzambe. Siko po nzambe age na bonzambe ne kati na yo esengi yo pesa espace. Pesa espace bandeko na yo quelque soit ba pasi oyo bango basala yo. Mobali ndazaka leader na kati ya famille. Yo ndesangisa bango. A cause ya bolingo yo kopesa bango nzamba akotaka na bino. Po esengi to confondre menu awana za kati ya famille na bino. Parce que ceux qui botike lié to bandobe taka lisolo kaka kuna kufa. Bofungoleli mungu na porte bopesi na kiti avandi. Akomiso avandi boazi agogoli okototo. Na kati na bino bachebine ka culpabilité. Te papa na bango mutasaraki, mama na bango mutasaraki, boye. Oh, eza distraction ba okota. Moment où esengeli bopesa nzambe espace, bino bokomisi ko se distraire. Papa na bango akendaki boye. Envie wana tango ekotaki, nde place makamio so epandelaki. Biloko eza biloko ya koko. Mais bino bana même si bozu héritage kati nango, luka pe créer héritage non moko spirituel. Non ça na spirituel bango bango bibani. Biso to bengi si yo poko ta na kati héritage te. Ngai na osengo ka iloko moko. Atake musala nzambe. Fongola motema. Libérer bandeko mibale. Que soit mabe baboti na bango basala. Kozala na fardeau ya makambo na bango na motema. C'est la seule chose on a au Sénégal. Et le consulter. Yamati. Chef. Au l'homme de Dina lobby. Alors, qu'on fait la montée mon l'homme déjà lobby. Et c'est le yo comme balo makambo ou izana kati. Oui bombama ou salama. Sans pourtant yo ba place au Kenya qu'on y a tamako. Malgré ba yebisa ok. Au kanga yi maboko pour faire na maboko. Mais ce qu'on a au kanga ki wana izana musu salama ki au ba yebisa côté. De ko Rachel. De ko Lisette. Oui. Expliquer Neko Mati Oyo Salaki et l'homme de Diazawa à sa la prière à mon raison dans sa famille la Bible. Ya mateli mbisanga. Na kinena nda kwa nganga. Puna pesa o molimo ya ekuluna. Ona yo. Okela ndo nganga. Pona muna ndengo kenda ki. Chef. Oh, tu m'étonnes comment casser. Oh. Chef, pardon. Bon, excusez-moi. Son nom est beau. Yo. Oh, mon ça trop brutal là. Yo. On va faire qui coule na siko. Yo vanda. Yo. Réalisez, yo vanda. Papa vient s'occuper. Yo, na yo pe sous. Chef, pardon, s'il vous plaît. Au moins, il comme il se trouve à mon air, il y a vie dans son enfant à traiter vie dans un mois.
Yo. Po vina o teletango na lolenge wana. Papa na mama salinga mabe mwana biso ya sala ngama be. Eza solution Yo, Mati. Ndeko Mati. Au moins on a lobi ki baza papa mama bango. C'est qui a ça? Yo pe lobe yo. Lobe yo saleni. Na tu na. Yo kudeza pasi pena pona usunga yo. On s'en trop brutal là. Ya pasi penza. Ya Mati. Yo. Ya Mati. Ya Mati. Chef. S'il te plaît. Kitanda. Donc makambo tunga no nga na osala makambo tunga na osala vina nga na oyeba suti nga na osala makambo bo. Nga na osala ngonde conscient yo mdo akosa makambo nyonso. Ya Mati. Mais chef. Ya Ovan. Ya Ovan. Ya Ovan, s'il te plaît. Yo omona. Ya Ovan. Omoyo omona zela. De Rachel qui va na mpanzo. Omona ngo. Yo tinga bima na kende yo omona ngo. La lakio na permettre. Comment on comme ça va tiens non, ngamo na comme non nga tu comme ça non nga. Na bien. Yo kana. Guérisseur que neo lukazana. Nga kende ba bikisa ngai mais ko kende ko. Sûr. Ka kende obikisa. Quand même natambola ba pote na tika ba cicatrice. Mais ya ko zane silika. Ika yango. Akomisanga mutu mabe. Omoni nai oyo asali na oyo sali boza ndenge moko. Mage yo kenda oluka lobiko. Na yebiso ke ndako ane bikisaka. Ko beta ndeza solution. Akomisenga. Mobali agisaka na brutalité te. Mobali tango ba pesi ke aza maître eza lolenge ote. Parce que boye eza solution te. Siko yebisanga neti ndo beti boye. Solution ni otro. Paulo Bani. Solution ni otro. N'est-ce qu'au bêtier? Est-ce que vous assure qu'il a continué au Loba? Théa Lobati, on est des seuls ma bête. Pour ne dire comme ça, ma bête, c'est qu'il y a mine les amis. Monio, et l'eau est beau, ma oise à la cape et bien. Nicolas Oyoka, Ndé Yango Bomisa. De combattre. De combattre. Tu t'oscilles ça. De combattre. Sozoka na ya boye. Non, ça peut être décisif, il y a eu des objets. Alors, eux, on a la bisaï. Vous avez la poste à venir à la sauver. Vinangeza, na poste à venir à sauver, mais n'a pas mondé les soutes. Surtout hier. Surtout, vous devez comme. Soko za la poste à malembe. Soko za la poste à venir à la sauver. Vous avez censé au yokabango. Et ça faut au pesa été. Bobo tam na libote, loi ba libote ya famille nyoka. Onyoka azuize mina ima ke salama ki ba boki ba maki na ye. Akei. Mwana mwana ndenge na ye. Faut ni au pesa. So zaki mabe maninga ya te pour sauver yo. Boso kufa déjà bandaka. Il a sauvé ngani tsana. Oui, ayo sauver yo. Musala osala ka continue osala ngo. Nga ko sala magama ga munyonso na sala ga e marché te. O continue osala ngo. Siko zo tuna biso question a sauver na nini. Siko faut luka oyeba pourquoi ikufi. Yo zo beta ima kasi bato yo sala mabe na nzila mambo yo sala kikulu na wana. So famille na bomba yeba muni yo. Ba otika yo. Chef wana mambo libanda wana za nzila oyo komi. Sikoyo. Oyo nzila. Misonga na kati na yo ndeko na ngai. Pourquoi pas pour sauver âme na yo? Les salaires individuels. Jésus Christ. Yo chacun des liboso, quand on a une solution. Oh. Papa Thomas. Papa Eli. Ndeko Lisette, à ça là fort yo lukabiso pour qu'elle ba vérité. Alors, on a recopié na bino. Les salaires individuels dans montagne 64 aussi. Où est mon asa censé à comprendre auto ni mato loba. Azana biso lo mais où mon asa ni censé te papa Thomas. On procéder pour ndeko Lisette oyo bimisa mabe o ya sala pour que nzamba limisa mabe. Je pardon aboli mbisa ngana ki. Mais yo mon na biso touche même na la Rome ngana la kisayo. O souffle na sala wa mabe o yo sali ku te za muke. Zongo na wana. Pona. Et ça pour na vie na yo. Te ngamo na boy vie na ngana te mina mina ki. Yo obi de zonga vanda. Ah o pa comme commander ngai. Oui na commander yo. Ah pona. Pona vie na oneto lukenki. Chef net na boy siko boy sali ni. Zonga vanda. Na zonga te na bi na vanda te. Oh, yo mo diriger ngai.
Vas-y, Zé. Et on salue déjà aux équipes plus importantes. Il y a devant l'homme de Dieu pour la vérité. Il y a Rachel. Papa. Qu'on peut s'en déconner au faute. Et ça à cause de mes parents n'abino. De beau subir, peine beau subir. Alors ngai, n'olinga un jour na monio. Na mobile na bana ou ayumoko. Alors pour na mona yo na mobile na bana n'olinga oyo ka papa toma. Ya Lisette non pour faire peu papa toma. Papa toma. Papa Eli. Na nyonso o de combattre sali le salaire est difficile. Pour na bande kwa basi. Toko sande. Lo na ko lo bana ba mibale. Je crois que si nous avons des temps pour le mibale, si réellement écoute spirituelle na bango ezali, pa koyoka mambo na loba. Ya solo na koyebisa bango ezali, ba limbisa na bango mibale. Ba rankini ya baboti ezala fardo o bango ba okumba vi na bango mibale. Ce qui baboti na bango bazaki na kati ya ba rankini na kowelela ka biloko. Il y a cause moko ou esali ke makaboni ezala lodengi wana. Il y a Rachel. Papa to. Oza tela te. Ezande makambo ba imposa likolo afina. La meilleure des façons pour la malamu na kati ya vie oyo. Luka elongi ya Nzambe. Toza wana pona kusunga. Parce que ceux qui ont vendu kaka kotangele kaka bambeba asalanga boye tina zo vivre boye papa na biso mama na biso et nakebi bo tout ça ne sert à rien. Bo pesa mungu na tala moniti mamunde ko na bino zo sala. Or suka yibi réellement cause eza na kati ya famille na bino amutu kuta ko agir. Mais c'est normal, on comprend parce que Moutsou Raza sous envoûtement. Réagir toujours mal. Chez Béni Dieu, déjà, le coup de ya Moutou ya kimia le lingo zabongo malgré des fois makabozo ya kezo longoka. Ce qui nzamba ju espace di kolona. Ozala malamu. Vi wana ya vi na ote ba imposer ya ko imposer. Sois courage ya koyebisa nzambe azwa espace di kolona vi na yo. Oleka na délivrance et puis ndeko na oleka na délivrance. C'est par là vous comprendrez que mambo belé obo subir na kati ya famille na bino. Ce sont les amis pépé bazo bois que les bino makabo ba imposer bino par rapport et ba erreur o ba boti na bino ba lekisela bino. Nzamba zawana. Il n'est jamais tard na moto azo bota courage ya ko ya pépé nzambe. Ndeko Lisette. Au sali bien ndengo oye. Salapetu abandonné automatiquement banzela wana. Même ceux qui posent ça ya kozonga soit disant pour trouver solution. Kozonga te parce que solution solo ezaka nzambe ndengo tapesaka. Ona koloba ya mwana. Papa Thomas merci. Ya Lisette. Merci. Ya. Kosiligate. Ya Rachel. Oki di Papa Thomas lobi, d'accord? T'es au Tigala. On va prier. La baby Sylvie, mais la baby c'est mon sauté. On va capable la rester. La baby c'est on pour le dire niveau là comme là va libana. Ah jina yo boyo so côté de na désespoir ata yo moko. La Rachel. Pourquoi tu as désespoir t'es d'accord. Ah, na éviter son obligation. Ya rolo bezali. Lo baka nzamba sungao. Ko baete, ko décourager te, nzamba zali. OK. Kita pena mutema. Mondo pemi ono kiti mutema. Ngalo singa peno kita mutema bongo. Omitika yumu ke nzambe na sala. Ndeka koyi awa. Oyi bete yo ko ya. Est-ce que vous avez une idée que un jour yo koma awa. Wo kan de kono lo bamba so lobi. So vous avez une idée ti on dit magi pété. Mais comment ça fait ça? Ça veut dire que nzamba za au contrôle pour rendez-vous. C'est que tika yimoko a ebi charge ou ya rozwa à travers basali na.
D'accord? Merci na Batunion sur Batali Bisso. Conseil on a la ça la famille. Ndeko papa, ndeko maman. S'il te plaît, na bon Dieu. Ba parents ba fournira qui be fort pour ba somba ou ba sombi wana. Alors ngana yope toza sensible ya rosomba plus que au bango ba sombi. Alors pour que to somba mieux et singa tozala na nzambe. Sans nzambe izama wapi. Sans nzambe toko sale lo mokoti. Tala lelo ne famille baby. Babimi na famille la famille nyoka. Moi na mona bimi na ndenge na ye et moi na mona komi ko somo ninga na ye. À cause ya nini harmonie affection ezalaki na famille parce que ba parents na bango ba yambaki Jésus comme Seigneur et Sauveur. Yango cause de mémé liban. Yo mo total émission. Peut-être yo vivra na makambo. Conseil na osenga yo tika. Ndimo zanga na yo nyos mais ozana nzambe. Kozana nzambe za assurance mobile. Kozana nzambe ingola sake soki lelo ozana ngote lobo kozana nango. Kozana nzambe eza vie moko oyo ozalaka à l'aise na nyos. Conseil na kopesa yo ko welela babiote parce que tokende biso nyoso mapango mituka totika. Ce que Jésus Christ de Nazareth a zongité tokuta na biso na oelongo pour que nzamba sala biso toujours ngolo tokango na kati ba famille na biso kimia etika na mabota na biso. Juluric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato yakin, ba mariage na biso nyonso toko, mettez en awa. Parce que tous en eloko ya polité. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Moment de 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni.